trouver makambo na biso papa nazana elo akoloba lisute. Padre de la presse. Sengilino pardon yo na senga kinza. Ya ko sepelisa ba ono basabuna na kata chaîne na biso. Mbote bonjour na balandi nyonso ba message kolanda chaîne ya kitoko ozo pese la bino ba nouvelle moko ya kitoko oyo bengami na kombo ya vérité na politique officielle oyo pesa meli ya yemo prêtre de France balobi yemo kwa mokondi ya bakonditi le padre de la presse babi yende leader na Lyon. Vraiment en tout cas merci beaucoup parce que tant nous ozo pese biso tant ya koi ya ko sepelisa ba ono basabuna na kata chaîne na biso ya ko sepelisa bango na ba sorte nyonso émission na ba demande na bango nyonso bazo senga biso. Oui merci l'autre zwami na kati émission na bino obolingaka mingi vérité ya ba mama. Vérité ya ba mama we pesa melaka e pa ndeko na bino la kinoise miswa aigle mais ayela kabino ba invité ya sorte na sorte. Nengo lelo nazanga mokote lelo tozana mama na bino bolingi mingi makasi oya sepelisaka bino na nzela loyembo oya bengami na komba mama Régine yon tozana na kati ya plateau avant tout oyamba ye nazo senga na Régie e balancele biso chanson oyo ya ayebinga malamu po tozongisa makanisi avant to ya ko découvrir sujet oyo tozana na mokolo. Eloko nini ngai nasala nzambe nanga namona pasi ya boye nabotamaki na pasi nakoli na pasi ti mokolo nini nakosepela nga pe kitisa loboko na yo na telema ngai pe namona nguya na yo kotikanga kopengwa te papa mpo nakomi na suka ye nazali komona batu kofinga yo kasi bazosepela tango nyonso sala noki ye nakomi na suka yaka papa e mosundi malamu pamba te nakokweya pamba te nakokweya limbisanga 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 nazali mwana na yo nazali mwana na yo limbisanga 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 limbisanga. Oui merci beaucoup na Régie wana pesi merci na Jean-Silou Bamba mutateli biso clip TikTok ya maman Régine. Bonjour maman. Bonjour maman Miri. Oui, to sepe susu ko yamba na moko lelo na kati ya plateau na biso. Ngape na sepeli makasi. Boni Pona lingaka makasi. Vraiment merci maman, bonne santé. Oh amen. Nzambe azobatela. Nzambe azobatela. Merci beaucoup. Balandi nyonso ya vérité na politique officielle. Lelo na kati ya vérité ya ba mama sujet na biso tozo sala partage na bino bato bozo landa biso longo na mama biso to lingaka mingi mama Régine sujet na biso ezali kolela ya mitema ya ba mama parce que mission ya ba mama trop to bandolo bela peka toujours makambo etali ba mama babi kolela ya mitema ya ba mama sujet toza na ngo siko kolela ngo boko mituna ya bandako kolela ya ndenge nini ba mama bazolela ndenge nini yango tozo sala partage na moko lelo longo na mama biso Régine yango wana nazo senga na yom tozili bakwa kolanda émission lelo s'abonner parce que to bandinde makambo yango to bandinde ba mama esika bozwami bo s'abonner parce que na kati ya chaîne na bino mingi bolingi vérité na politique officielle boko banda kolanda be émission etali ba mama émission concernée ba papa émission etali bana pourquoi bana bazo beba pourquoi bana bazo kola na ki impolitesse na kati ya ndako bote ya baondenge mususu libanda pe ba copier loko mususu eza pona nini nyonso tokobanda toujours kozwa ngo na kati ya chaîne bolingaka mingi nango lelo tokolo bebete parce que si jende mutekeloba ebele maman Régine. Oui maman Miri. Oui vie ya ba réalité otozo vivre eza ba mame bele batindaki basengaki demande babike boluka mama wana wabetaki clip wa kitoko wana yebinga malamu to meka pe ko ça ne partage parce que na kati ya chanson alobi ebele nengo avant tout ça ouverture à sujet
nalingi no pesa no synthèse ya chant o eutu koleka. Malgré tout, maman Régine a se présenté bana nzambe. Amen. Ba yo. Ngai naza mama na bino mama Régine vraiment na koyemba na banda na 2005 2006 na kanisi ba mama mususu ba papa mususu bana ba yebingai. En tout cas na lingi bino mingi na pisi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. OK, merci beaucoup maman Régine Ayemba Kamelelo to yambie na cadre ya boyembi na ete to yambie nde ko pesa conseil mitemo ezolela mitema ba mama ezolela ya onde to yambie na kati ya plateau na biso. Maman Régine to lingi mpe avant to kota kati ya sujet o pesa biso no synthèse ya maloba ya clip utu koleka. O expliquer biso bien ya onde ke mema biso na kati ya sujet to zango na mukolo lelo. Amen. Ba mama na ba papa na bana libota nyonso nzambe nazali koyebisa bino nzembo vraiment na yembela ki penza libota mobimba po ba pasi penze zoleka vraiment tozolelela nzambe na biso nde toyi na yembi na kati na suka na lobi ya za nzambe ata tonyokwa milelo suka na suka hakokokisa po ya za bien c'est-à-dire nzembo oyo tala tozomona bana ndenge bazo souffrir na banzela totia na nzembo mama zolela nazangi place ya kolala na kolala wapi nazangi bilei na kolia wapi oyo ndo oza tata na biso kufela kibiso ne kulusu olimbisa kaka papa nzembo wana ezoloba bongo mpona yebi tozo souffrir bana bazana banzela bazotelengana alongwe kaka na ndako akei mpona nini tolelela nzambe na biso aza likolo akoyoka biso po yaza bien. OK, merci beaucoup maman Régine akoyoka biso po yaza bien. Néanmoins ko isi biso siko na kati ya sujet tozana na mukolo lelo. Maman Régine kolela mitema ba mama. Kolela babi ba mama bazolela. Basengi conseil. Babi maman Régine apesa bango conseil. Po koleleleki. Okomona jeune moko akola ki na malamu. Yamsu na famille a passe. Akute na aventurier moko boye. Abotisi après avoir kobotisi à la sundoli na bana. Espoir à vie sili. Abunja moni porte te mutu ninyo akoki ko fongolele nzela moko mona esengo lisusu abungisa kala ezate. Yo ba jeune na babi mama pesa biso conseil. To sala nini parce que tozo lela na bana basundoli bato babotisi biso bana bazo kipete to komi kokola na ba vio to satanda kina ngote yo maman Régine basengi conseil ba oyo ba fille ba bungisa espoir olobi nini pona bango. Na pesio merci maman mivi na ngai ezo sala pasi na mtema okomona mama azana libota na ye mama na ye papa na ye azalaki na ye bien azotambola malamu mama papa bazopesa toli tango akozwa kaka camarade ya libanda oyo azana nzela te ake kobebisa mwana komona mwana changer na ndako abandi koyoka lisusu te ba camarade ya mabe babandi kotambwisa ye na banzela mabe antokezo sala pasi ba mama na biso tozwa bana na biso tozala na bango pembeni mingi ba mama soki ake koteka abosani mwana akolia mwana kosala nini mwana kokende classe to boyite koteka ndezole isabana tozonga nano na sima kala ba papa nde bazala kosalela biso nini ba papa batiki biso ekomi sikoyo ba mama de babandi koteka po baleisa libota papa ta zui ekomi ya ye ya kosaka na libanda vraiment ba papa bozongisa biso na bo mama na sengi bino pardon yo na senga ki nzambe na lobi nzambe limbisa biso pardon vraiment ba papa bozonga la place na bino ba basio ba bota déjà basundola ba bazongisa ba bungisa espoir est-ce que espoir eza esusu ki bo bakoki ko zonga na kibo mama na ba to pe na kibo jeune fille na bango mama Nzambe loko akangi likolo mutako fungola ngwazalite. Amen. Soki ozwi liboke na yo ya makambo. Opesi Nzambe na yo lobi Nzambe na nga na zongi. Ndenge mwana oyo akendeki atiki papa na ye na libota lobi ngai pesa mbongo na ngai na kei. Sia zongaka basala ka feti. Wana za mutu siko Nzambe.
akoyoka mama kolelela ye obeti mabolongo olobi nzambe na nga nalingi libota na ngai ezonga ndenge yo moko olobaka ndenge otindaka nga na nani na mokili nazonga kaka ndenge yokomaka mama nzambe ayokaka tozonga libota na nzambe ba mama tozonga to se décourager te sikoyo okomi kaka oteki okoti nano malewa yo olie bana na nzala non totikela ba papa na biso totikela ba papa na biso basalela biso toboyite tokoteka mais tozala na moi penza logique na biso moko ezala wana po il faut bana na ngana éduquer bango oyo éduquer eza mama ya solo mama nde po papa na ye ayebi na ye akimi atikeli bino soki abimi tongo retour 3000 francs dala kaka 3000 osomba nina kenda yo mama nde otikali sikoyo bandi kopotana kota banyongo kosala nini vraiment nzambe tout monde la makasi ba mama totika ba mibali na biso na nzambe amen a changer mitema na bango penza eza pasi. Ok, merci beaucoup. Balandi nyonso ya vérité en politique officielle. Babili lobeza seka moi comme to bungisa espoir moi na moi si maman bungisa espoir. Zongisa lisusu kondimano parce que maman Régine abi onzamba kangi likolo moko ta koki kofungola donc lobi na onzambe ka mutaye. Ils ont fait cet espoir et sika au désespéra qui parce que vie est un homme là. Merci beaucoup maman Régine na paramnene na zasi ba o ba olanda biso na bandaku ba vu déjà un plus na o bazaki koluka. Deuxième point za pona bana otozo mona na nzela. Bana na ba komé belé na nzelo ke no fel no tuni mwana moko kaka papa na biso mama na biso a sundolanga po abala mobali mususu mobali ana boyanga ona sala ka boy parce que na boko amaka pa tata mwasi na biso nda tinda ngana tekela kema opio na boulevard donc bana mke olo mwana uta par exemple alongwa awa ok kotoka maiti na se apo makelele otune age na 4 na tinjo mbanda papa na biso donc ba mama bazo mitema na bango échanger avec bana donc bana ba komi ko se retrouver libanda makasi ba mama no lobini ba o bazanga mitema ça penanga mama mirvi ezo pesa pasi ozo mona mama babalandi na papa to bini makasi libala bosembo ya makasi lobi kuna toboti bana mikakata no ibandi papa sikoyo mama wana komi mabe amoni mususu nda komi kitoko atiki mama abotesi bana ke bota libanda tango pe mama komona boya ngai abimi atiki bana tango mama wana koyana libala wana bali lelo bana wana bakomi bandoki bafininga na kingo bana oyo basali boye lobi kuna bana bakomi na balabala te ba mama bakoko na biso ba mama na biso ya kala bazalaki ko supporter vraiment ti yakobota bana na ye azui bakoko na bakokololo azo bondela kaka nzambe ti komona omoni soki mi pesi mama miri e pa nzambe obala takei ozolelela kaka nzambe nzambe ayoka kama ezala kana tamo ko mona nzambe mobali akotala kaka mezani no munya zombi metango yo bimi okei otiki satana nzela na ye yesu ko yo ale aye avandi libala la yo okomona lisusu mwasi nani mobali na yote akei libela yo pe bana batika liba phaseur 2020 eza ya suka ba mama osokota na 2021 totika makambo nyonso ya mabe na 2020 awa tozokota yaza bien a changer penza tosengi nzambe penza a changer 2021 ezala ya sika. Ok, merci beaucoup nalingi tomela susu mai tokende na deuxième clip na biso babi ekulusu eza ya mama biso parce que tomela mai moi extrait non senga la gens vous mbatira biso moi extrait ya ekulusu po to landango lisusu le temps que tomela mai bon to zonga na et pas maman na biso Régine pour continuer ko pesa bino ba mama bateya to landa